Salut la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Nous aussi de nos côtés, ça va par la grâce de Dieu. Merci de m'abonner à Nice Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, abonnez-vous massivement. Bisika no sobokozo ya mela ba vidéo na biso bo hésiter ya ko s'abonner. Mes salutations à Belle-Vie, maman ya famille Libota. Belle-Vie Candy la patrona, mes salutations à toi. Mes salutations na famille Libota nyo surtout na pesi no bambote na kombo na Yesu Kristo o bandeko. To solo la nan likambo ezo matezo kita ekeye ezongi libeba mame. To solo la. Biso na kati ya tosa à part des choses, toza ni pour ni contre. Mais ce qui moi est mort eza clarté non, chika non to chono moi liloba. Likambu eza ya Irsil Sila na Gomez nde bakenda ki ba nolu widu soki nolu wodu nolu nini Hollywood soki Nollywood soki Hollywood nde bakenda ki ba Hollywood na bango nde basala ki ba film na bango ndenge ba kuku bo s'attaquer na ba terre ya Nigeria ba boycotter Gomez ya Belle-Vie nini na kati o na michi o le kakuna o bosala ba chronicila bozosala ba analyse na bino pona ko défendre sila to boite ba chroni Irsil bozosala ba analyse na bino pona ko défendre Irsil to boite ba chroni Gomez pe bozosala ba analyse na bino pona ko défendre Gomez to boite sikoyo Belle-Vie aye ko sala nini na makambo poni bolingaka ko sangisa non botika ko sangisa benga lipa na komba lipa benga kwanga na komba kwanga benga fufu na komba fufu ko sangisa te ko benga lipa na komba kwanga na kwichi te non et maman faut ça la pe musana no malgré tout botangela en classe te mais bokela na pe na norme pe ça la bien bo tia mutu na ne loko na ye na côté na ye Belle-Vie aye ko azuye ko sa nini na katiawa po comme so Belle-Vie mutu atrika ki Irsil et pas Sila Belle-Vie mutu alaksaka Belle-Vie mutu alaksaka Sila message ya Irsil na téléphone tango bakendaka Dubai Belle-Vie mutu ayebisaki boye Belle-Vie côté kuna su na oki bakomo benge mama bakise ki que ce soit non botika ko sangisa famille Libota baboyi na bango na mama na bango bandeko bo benge loko na kombo nango bo chika Belle-Vie avanda kinya pardon famille Libota baboyi na bango na mama bango bo chika Belle-Vie avanda na ye kinya to chiko consommer mon âme n'est pas partie siko tolingi to kota lisusu na msu na micho yo famille Libota baza concentré na tournage ya prochaine film na bango ezoya ale bolingi sko bolembisa bino boza elo msu na comprendre na kati ya YouTube ya na saleli ya YouTube ya ba congolais so mutu azo bongisa abimise loko boya na ba vene bo banjo beta ba vene po ya faiblir tango loko ana eya sur le terrain batu ba chango kati poni bozala bongo bo s'attaquer na Gomez mutu a manqué si la respect bo s'attaquer na Irsil mutu akendaki pene ya Gomez ponyo surtout oyo ebima bo s'attaquer na Sherika mutu a trahir Irsil odue dini bo s'attaquer na bato wana misatu wana bo s'attaquer na batu ya sopeza sila sopeza batu asila sopesila ye moko sopeza batu na ye bakuku na ye sopeza entourage na ye mutu bachinelaki Nollywood soki Nollywood soki Wowood bango batindaki message na ngwe kuna epa ba achukuma soki ochukuju soki achukuju ke bo na Congo nani acteur azalaka moko eza sila eza insilité baza be sensé baza bani bo s'attaquer na batu wana Belle-Vie aye ko sa nini na makambo likameza ya mutu mususu me bino bolingi bolecha mutu musu poani famille Libota boza concentrer na prochaine film ezoya bokota na distraction ote bokota na ngote pardon bo mema mate boza focus na mambo ya Belle-Vie
Beaucoup de na distraction te po ndeti par exemple ba sala live mo be bazo finga alebino pe bokoti bobengi na ba live bo na ngana family bota na bengi po na Bellevue obandi ko finga ici to bandi ko finga Gomez to bandi ko finga Sila to bandi ko finga bato oyo ba kroni Sila to ba kroni ne peshanga obani ko finga bango ba eyo baluka o Bellevue atindi batu ba finga eza likambo asila na Irsili pona nini ba family bota bandi ko finga Irsili pona nini family bota bandi ko finga Sila eyo koma isuso Bellevue mutachinda ka bango bochika bango ba potana na mabele nde bazo potana boye ba bomana nde bazo bomana boye bokota na bino angote bosalaka tout bokotisa Bellevue na makambo so ese leka nango o Bellevue muta trahiraki Irsile et pas Sila tango bakendaka voyage à Dubaï o mususu wana lobi o Maman Olivi alinga komema bao na voyage mba moko muta trikaka Irsili eza Bellevue aisi Maman Olivi komema Irsili te Irsili azala nanga mama Denise oh likameza ya Sila na Irsili bosalaka tout bo glisser Bellevue na kati non bolobela mambo ya Hollywood soki na Hollywood boloboko ta cours anglais non ba koni Sila oh yimbwa ba koni Irsili koni Gomez kutu anglais déjà c'est bon koni Sila na koni Irsili boko ta cours anglais bo s'attaquer Gomez na anglais pour message koma bo attaquer Gomez na Hollywood soki na Hollywood bo s'attaquer bango na anglais pour message koma e bo chika Bellevue oh mino mo bomona te ke bo simba o Bellevue mutalaksa message wana Bellevue mutu ekota te famille bota ba kumba bino atate bochiko sangisa makambo elo eza ya mutu tel bolingaka ko sangisa so mutu moko asumbi alibatinyo suva ka sola nyei non esiko sumbele lichika place wana oyo sumbi wana eyo kaka sola nyei komema solo na yo esika nyonso tute bandeko Gomez yo pe loko fingisi la to yelo PM msima siko to yena bo sangisa nanu te family bota babona bango famille bota babona po boye ebangisa po boye ebangisa so Irsili kendaki kuna ezaka pona lokumu ya image ya Congo bomonte siko so pe bosala boye bolakisa pe image mon pe ya malamu te pona peka image peka ya Congo ango bosalaka tout po bokotisa Bellevue bozosala tout bo glisser Bellevue na makambo oyo mais esimba te Bellevue te mutatina ki Gomez abenga Sila Bellevue te mutatina ki mwasi wana komi bangle wana are you not Sila nonsense you invite Irsili is DRC artiste world Irsili no Sila bokolobisa biso no anglais awa Bellevue te mutatinda ki abone wana ya Sila atinda message na Hollywood soki na Hollywood Bellevue pe te mutatindi Gomez afinga Sila veuve noire mama ya 50 ans akoki kobota ye asala kinduma na boulevard eza Bellevue te Bellevue pe te mutatindi Irsili azwa audio atindela Sherika Bellevue te Bellevue pe te mutatindi Sherika abenga mutu soki pe na Canada aloba ba makambo alela aleba enregistrer Sherika eza Bellevue te mate kita na makambo Bellevue na kati innocente mais bosala tout kaka bokotisa Bellevue na kati non botsila na kuna makambo na botika Bellevue kimia oh c'est ça et c'est ça que nani mo banda lobi na lali na kimia famille Kabwani maman famille Kabwani c'est un tricage maman que bonjour à l'hypocrisie c'est là non maman a qui que ce soit maman a famille Kabwani famille Libota OK famille Kabwani il y en a peut-être tricage wana là amoni que te bala tise charge moko boye charge que yaza jalouse
Kasa moni ke na mboka musika te mboka musika ka ebio soki ebio mutayebi e kuna ko bakita na ebio na chukuma kama ni baliti na chukuma zoka lingala ujukwa zoka lingala te soto le baki mwange wana test ba ngaba comprendre ma besoin ka kisasa mwange to so ba mikoni ba ko comprendre que guerre za kisasa mwana ba ko gobezi soki gobezi akelo kusa ma ngambi anyo bona bandeni bona ndeni to so ba ngio ka to fabriquer mais ba ko comprendre moi que guerre za kisasa Zomona. Ma mesa qui accompagne les communautés congolaises pour découvrir qu'au-delà de la rande de la bango, nana zama bé parce que jusque là tout ça pour y battre les moutazama bé la rande ici nasila pour y ba moté. Et bima pété. Mais appelle wa wila té to na ka ba garder ma foi na bango. Mais balobi. Moutazama ma bé na mambo ezara sila parce que yende Afrika comme ninga na mambo. Balobi zambe à côté ya bato basara ni. Zambe à côté ya bato basara juste. To y des vérités comme Dubaï et Pimia. Maman baki que ce soit ta bêta tricage. Maman baki que ce soit. Et ce sont les nani mo banda lobi na lali na maman famille Mokabwani. Maman famille Mokabwani ta bêta tricage. Maman que bon faire une hypocrisie. C'est là nanu maman baki que ce soit maman famille Mokabwani. Ah famille Bota. Ah OK. Famille Mokabwani. Ah yena bêta tricage wana elata si là. Si quoi problème mes gens qui ont fait makambo sila na irsi ba welela biso to yebi na biso ngote mais c'est le bekoto yokaka ke ya mi benda parce que bosalaka tu bokotisa soki mama famille bota atrikaka ya makambo le passé soki Bellevie atrikaka Ursule et pas Sila to Bellevie atrikaka Sila et pas Bellevie et pas Ursule et makambo déjà ya kala déjà c'est leki na micho to lobela Gomez ici la Ursule Bellevie aye kokotela na nini na to famille bota baboyi babona bango Gomez Ursule ba fan ya Sila bazangi maîtrise ya gérer likambo boye bandeni boko boma moto oyo esila pona ba personnalité ya batu ezala sauver parce que tout awa ezo sali nde ba personnalité ya batu e komi kuna osila azalaka fille ya boulevard osila veuve Madilu osila abotana Madilu mwana moko ya mobali mwana ngo pe akoli o Ursule abanda kobima na Blickington Ursule abanda kokede fa makoso alambela Blickington o Ursule abima na ba joueur o Ursule abebisa libala ya esobe o Ursule abima na sai o bobimisi o Gomez azalaka mwasi ya kuluna na Grèce botande bo toucher ba personnalité bozo toucher ba personnalité ya ba vie privée ya batu ici la bima na Blickington et Salini si la azala fille de boulevard ex veuve noire ya Madilu et Salini Gomez azala mwasi ya kuluna na Grèce et Salini donc congolais pour nos côtes na vie privée personnalité mutu bozara na bino ni les sans effet mais eza malamu te bo critiquer du côté artistique na bango nde bazo sa musa na bango ke okoto asaki mabe koto mbasi mafo sabwe koto fo bongsa koto fo bongsa mais mabe ya communauté tant oza en foi na mutu bo touche kati vie privée ya mutu eza malamu te na yoki suku na ba mususu ana lobi papa ba Ursule abanda ko sala bikieko bozo touche kana ba personnalité ya batu eza vraiment kitoko te bandeko nga na ekolobaka ke ya likambu ekwei na esika biso nsu tomoni esika ewuteli na esika ebandeli biso nsu tomoni mais bosangisa te bokotya Bellevie te parce que Bellevie soki asalaki mabe moko boye na bandeko na ye ya likambu ese eleka esi pe sila nango peut-être esi pe basenga na bango babolimbisa esi pe sila mais likambu eza ya Bellevie te bino bozo ya kokotya Bellevie c'est pas gentil. C'est pas vraiment gentil. Mususu abiso Bellevie Bellevie maman Olive apesaka mobali mobo ya mukonji ata onka bimila mobali na mukonji ba moko apafuki ba moko akomi pe la patron akomi pe bambongo siko yo linga maman Olive apesa na moi tata moi na bino mbala mukonji te ozwa te Bellevie azwa
Belvi azwa ya wana akutana na chance wana maman Olivia pesa ye mobala mokonji po etombola ye ndenge etombole ba fille de chance. Belvi atelema na boulevard te, Belvi abima na ba musicien te. O Gomezi azaki mwasi ya Doumer ya soki wera soki fere. Belvi azala mwasi ya Doumer mwasi ya musicien te. O Irsili andako ke kodefa ba makoso na bandali po alambela Blikington. Belvi non to chiko yoka ete o likangwa musicien. Na ebite Belvi soko zalaka ngo na wana ebite. Mende mi chopo ebimaka na communauté non to yoka te Belvi ya pa ndeka bolati sa ye Mama Olive. Non to yoka te Belvi makangu ya muto abeta kambunda na orchestre tel non to yoka te. Tande bo bimisi la bakage judiciaire na bango. C'est pas bon. Eza humiliation surtout baza ba actrice na biso ya Congo. Pour na carrière artistique na bango, c'est pas gentil. C'est pas gentil bande konangai. En tout cas famille bota ba boy na bango ba focus na ba film na bango ba uti ko consommer mon âme n'est pas perdue. Suko bazo bongisa déjà tournage déjà na bela kuna balaxi déjà Barter na batrice o bako jouer na film na biso o ezoya baza focus bazwa bilei na bango ya kitoko ka ndenge mama na bango Belvi akoma kitoko la main d'or de Belvi la patrona. O etikali botika Belvi kinya pardon na bino. Bozwa Irsili mutakenda kia soki Nigeria bo papa Irsili. So bokota ndaku basani lutu kopo fourchette mbeli bo papa Irsili. Bo papa Sherika muta trahi Irsili. Bo papa Sila mutu a trahiri afingi Gomez. Bo papa Gomezi mutu afingi Sila. Belvi na kati inki dia. Bo chika Belvi. En tout cas na suki wana bandeko. Tokutani mbasima. Ciao ciao ciao.